ye pourquoi la play malheureusement la très beaucoup na ya moté apparemment il y a un mot tika na ye parce que na président na ya benga ga ya liwa biso matiko na ko situation liwa te si ma wa emi baliwa modèle nyonso e bali ya kake ya malade saka lokuma c'est vraiment un coup dur dans le couple de BCBG. Quelques temps quand Kasimaliwa a essayé de nous. Autant n'est qu'aucun homme. Il y a comme ça. Sincèrement, je voudrais remercier JB Bien. Je l'ai vu lors des obsèques de Seigneur. Non, c'est pas seulement les obsèques, depuis l'hospitalisation de Seigneur. Moi, je vais bien papa chéri, à petit qui nous aide. La même chose avec Zulema. Zulema, c'est un peu notre hôpital. Là, bon, l'air, ils sont comme à tout jouer, la biso. Donc, ils vont t'en aller en moi. Ils vont t'en aller en moi. La vitamine, la maman, la tata, la balle, la balle. Ils vont t'en aller à Sada Mokilo, à ses ABCBG. Il est tout à fait normal. Si vous voulez, il y a lié, beaucoup à Béli. Comme des albums, comme on tourne à l'eau. Ça nous va le coller. Tout ça, ça va pas, c'est d'autres. Papa nanga monisanga loboko na yepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo azosale Samba lolo
esi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai ye nalobi mpe bisengasenga ezanga lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotika ngai te lokotanga yoyo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe akokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asambelanga nzambe nazobindela oyo naza koyembela nzambe nazoyembela nzambe bosolo oyo naza koyembela esengo yaya stara keyo stara famille akei stara famille akei sulema na bengo na kombo nayebi baboti yo ali yaya le grand poète otiki libota la pasi nalela yo lolenge nini yaya otiki bana na pasi nabela yo nani zulemelaka otiki bapara la pasi yamona mama nabenga yo nani yaya tokabwani yaya langai obengela makari obengela maleki alazalaka fier na yo yafier esili yana oyokasangona oyokeluka ebimanga na nzoto na bitetete wana bashenini bobobosala eza mpe poisson d'Afrique mwana mama na nga mwana mama na nga mwana mama na nga yaya okei osali bien comme la fils du prophète va dans le royaume de Dieu dans la sainte de réveil nous sommes obligés pour la parole de nayoki lokola bakake yaya nanga l'homme de créativité yaya amikalina okoye yananga na lukubaca bakotisa bato bachase bakaka po batombola mwana mama yaya leki nanga na otika na États-Unis te nanga nayekola métier yananga mosala nde koyemba roi de bisako yaya lobi karine so nasimbikisi ebongo famille ona mpesa nayebi makambo wana te yaya nanga esengo asili mwana mama nanga mwana muteke nazala fier genie akei dale ekei voyaya ekei are ekei ye nyonso ekei
Olobai nanga bazwa makolo me mungongo batika me ba cheveux ya ba cheveux mwana mama nanga ba cheveux mwana mama nanga ba cheveux ya na yo kisango na olenga na telefone na ozwa telefone na okokate ya na yo kilokola nzoto nanga ba kaboli ya na okoka absence na yo te Yata bapara, yata la façon bapara bazotelenga. Mwana mama, yaya, ainsi ma vie les 10 tours voyager. Oh, nous essayons le kuta. Abi les 10 ok Nathalie na bien bonne condition ok ndeni. Dede to sambela. Yaya langa kufita zali. Yaya, nalinga ko mingi. Nalinga ka mwana mama nanga mingi yaya. Nalinga ko mingi yaya. Yaya balinga nga makasi mwana mama nanga. Yaya linga kanga. Yaya, aussi nous avons voyagé. Oh, les grands poètes. Les grands poètes, on dit que famille n'a pas si. Oh, poète accueilli. Oh, même ma famille accueilli. Alobate, nanda patabolo, beleli kambolo bate. Il existe les plus simples. Yaya nanga zara très poli. Yaya nanga répondra à n'importe quoi. Yaya nanga répondra à n'importe qui. Yaya mounorone kala na podium. Yaya mounorone na conscient. Oh. Yokabo senga nanga, sabaka basele. Yoka shishe na ndaye. Na yena baba siya, osabo sambo yo. Mwana mama, abenga la cadette. Yaya nga façon respecta kanga. Yaya longa, na mesa bosola na yo. Yaya. Yaya, weba peso ka pasi ya makolo te. Yaya na mola kayo. Yaya. Yaya kamoni biso boye pola lini. Merci hein. Sois forte. Yaya. Longesanga yeso. Longesanga yeso. Les grands pétroliers. Yaya, pour nous avoir la passe à makolo. Yaya, pour les bakatwa takutu makolo moza la kaka yaya. Attends na chaise roula, on est aussi comme pas jiboyemba. Oh, moi yaya nangeke yo, génial kei. L'homme le plus intelligent. Yaya nanga, yaya nanga, yaya nanga façon respecta kabale kinaye. Yaya façon tosa kabana na bapara. Ozo yaya nanga na problème nini. Yaya nanga loba liboso ya micro. Yaya nanga loba liboso ba journaliste. Yaya, yaya loba linga polémique te. Mukoso na sena bi yaya me banzembo ba oyembe. Abile kila problème te na sera rata. Yaya banze bolozo tala kaka. Abile kinanga explication eza. Yaya, osaleli mutalango te. Yaya okela makambo ebele. Yaya okela makambo ebele. Mwana mama nanga. Mwana mama nanga na ozwa yo wapi? Mwana mama. Yaya. 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 Na benga ene États-Unis abile sur la tikali na âge na ngala osala lini. Yaya na mabila linganga jibe. Nabi yaya bino beleki. Yaya na mona kayo. Yaya vanda na suki. Yaya lolendo silinga. Nazala très bien. Yaya na vida zala ke musicien. Yaya na beta na BCBG. Leke zulema. Nazala fier o kama biso babi ano ema. Oh yaya. Yaya, comme sous la bandi. Non bandi. Non yo kako ya na ngane zo biba la bandi. Soki na koma kolina. Oleki sangate, yapite makabosa pasana. Sabene sopina, azensamba usela. Oya nasakole. Yende sabani bela. Sabene soyembela, azensamba
Centre de réveil. Ils ont bougé. On est ensemble. D'ailleurs, ce moment, nous sommes ma paix ensemble, les gens, wapi ceux qui savent pas moi. Que Dieu vous bénisse. Samba Pambo la Bino. Alléluia. Témoignage à mon épée par respect là. Je ne comprenais pas. Azalaki na sens moko ya komikitisa na ngonga nyonso tozalaki komona na ye. Pananga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosanto yo, monisanga loboko na yo. Samba lolo, azosale, azosale. Samba lolo, azosale. Par rapport à la disparition de l'artiste musicien Yaya, vous avez quelques témoignages Yaya de son vivant, étant que citoyenne, étant que chroniqueuse et bis sur la RDC. J'étais toujours intriguée pourquoi on l'appelait Yaya. Malheureusement, la très copine Yaya a monté. Yaya mo itika na ye parce que na président na ya benga ga Yaya diwa biso matoko na to sura so liwa to sima wa mi bali wa modèle nyonso e bali ya kake ya maladi
kaka nsima liwa ya sege mizo otani kauki na ute Voilà. Papa Sergi Mpena vous regarde maintenant, mais ça se dira pour lui, il y a pour fortifier particulier. Ah oui. Sincèrement, je voudrais remercier JB Mpiana. Je l'ai vu lors des obsèques de Seigneur. Non, c'est vrai, pas seulement les obsèques, depuis l'hospitalisation de Seigneur. Moi, JB Mpiana, papa chéri, à Pika qui nous aidé. La même chose avec Zulema. Zulema, c'est un hôpital. Bon, l'air de comment toujours la biso donc les bottes en ayant moi c'est vrai la vitamine à maman la tata la bala balé les bottes où il y a ça dans mon kilo à 16 ABCBJ il est tout à fait normal sur le bao il y a lié beaucoup à belly comme des albums comme on peut dans le corps ça nous va le corps tout ça ça la passe donc je l'encourage tout ça vous venez dans le sang vous avez ma camboyaka zama kamusuza nakabiyaka makabuyaka apeka na mabulaki ndika za kusala donc je l'encourage beaucoup et je le remercie pour la prise en charge à Zosala mobala sala feli ya feli ya meleni ya militaire sali pour mobala sala yango pezo yosaki to singa nzambe abatela abatela mikolo Merci beaucoup, Yamami. On continue notre travail. Oui. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Nautaki kosala annonce ke na kozala na Paris pour la délivrance ya bato en privé. Nazalaki pe na France. Bato ya ndenge na ndenge bayaki. Bato ya autiste babiki. Bato ya ba blocage babiki. Bato ya ba maladie babiki. Bino moko botala ba témoignage. Na mona ki kaka na noce nega lobaki ke na kozala na Paris. Donc l'air na moni yango pona kende na ba église mkonyo surtout. L'air suku na bayaka na nga basala na bango eloko moko na nga ite. Ezalaki ya privé na yebo e ba yambi biso to vandi ale moko moko akota ngai ngonga na ngai koki na koti pe. Oyaki ndeni tango ati liboso bano tambola bien. Te na yaki na begi ndenge na lobaki. Pe na tambola nango ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans. Mais si on a zo bimasa begi na wutu kutu toilette na ke na begi te pona ndaku na nga moko na simbaka bakiti pona kende na toilette ba problème donc banana ya poto nazalaka na ngane sengote na sepelaka te libale lengi te après ba délivrance libale komi bien komi na sengo na komi tu na sengo même ben na moko tu na yinaki ye donc siko vraiment olingie makasi na lingie makasi ba mvutema nyoso ba boakela ki biso kwe na mai ti siko na banda ko boite mais banana ye awa lelo donc nazab ate ndeka ba lobaki 2025 te yanga na yambi on fait ma peine à Kangia. L'église sous ok pour couper même na pasteur. On mona ke bazo kambika yo okotate. Donc na baela na ngai. Donc il y a lelo na ye donc pas Moïse na mona ka na télé ba publicité. Donc to ça na ebo farafa. Donc asali makamine ne pona ngai. Gloire à Dieu. Ngai na yaki et pas ya papa Moïse pour un problème à misu ndenge comme vraiment aveugle surtout côté à gauche. Na zai comme on a presque pas même lunette dans na degré makasi. Na sima na délivrance na moni misu très bien. Même sans lunettes, nazo mona liso ya gauche lengeke kufa na mona parfaitement. Nzamba papa Moïse azwa lukumu. Vraiment azana nzambo ya solo. Kolo Yesu apambola ili sabak sa susungu ya ibele na kati na ebo hésité te azaya nzambi. Amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là, c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait ce qui se passe réellement. Et là, avec vous, c'est complètement à l'opposé. Là, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire, je me sens bien, c'est bien, oui.
Oui, voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait, merci de m'avoir accueilli ici et je vous souhaite beaucoup de choses et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koya te na ba délivrance eutai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa bakombo na bino po batia bino na liste ya délivrance contactez Maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto